bandeko na ngai bobongola mitema etake ngai mwana kasa nzambe na ye yaya na ngai yayaki apesaki sango na ye yango nazoyebisa bino makambo ya minene ezosalama na minute oyo ondimela ngai nazoyebisa bino réalité naye kolongola te kasi naye kaka kobakisa oyo aza ya kondima ekopesa mela ye elo nazoloba kaka bongo bamama bozala kondima kaka biloko na bino oyo ekomata okokuma na badefo nazoloba yango na kombo ya nzambe ya lola komba oyo ekokuma depo mopepe ya komba eloko nazoloba na bino komona mitema yango nazoyebisa bino oyo aza kondima akomona oyo nga azoloba miracle okomona bamiracle yakomaka yako oyo na bafumbwa oyo en plus peke nabikisi bato ebele na déclaration oyo na bato ebele bazalaki bakoka basui baguérison ebele bazalaki baaveugle bamoni natambwisi bahandicapé nasali babikamwa nasali bikamwa koleka susi na ngai ezali pena koyabisa mama nzambe azolasanga mpona ye chenete oyo lati oyo ebalukaka nyoka soki otie tembe mama okomona yango nayebisi yo vérité. Merci Seigneur, merci maman, vous avez la chance, maman. On a reçu la 3 jours, on a reçu 3 jours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Téléphone au pesa ma bé maman. T'appelles ça? Téléphone au pesa ma bé maman. Il faut la savoir pour nango. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tiens on lit la Bible maman la simba yango te. Tiens la téléphone na yo wana maman. Tiens yango. Merci Seigneur. Merci mon conduisant. Merci au pesa ngai grâce. Ngai mwana kasi na yo. Merci Seigneur. Maman, na fani na nkoli numéro 6. Nkoli numéro 6. Nkoli numéro 6. Maman, oui maman. Luka ngai sale fort oya kuna na bureau na ngai. Amen papa. Yaka sala tout omo na ngai. Ese ya minene to kosolola. Esu kipeka awa te. Ese ya minene. Maman kende, bana tikana ba biloko. Nasoke no kote na ba prière. Nakozo yango sulte maman. Soko suya ngisala kozo songa suna diwa. Imela ngai. Maman kende, luka ngai lobi. Merci Seigneur. Baï mon kasi na yo. Pesanga toujours la révélation. Pesanga toujours la révélation. Ah Nzambe. Tosa bolingo Seigneur. Merci Seigneur. Merci beaucoup Nzambe. Bandeko. Naye awa pona ko fixa ile batu. Oh, nous sommes passés à Rokangama. Nasala miracle. Nasala minene. Namoni sa ba aveugle. Namoni sa ba koka. Nakata ba lié ba famille. Ebele ba sa ba singa. Baso kemba toujours, baso tambola, baso ebati, baso tambola. Et si déjà ba kufa, mais baso tambola ka étiquette sa femme. Yango nazo senga la bino bandeko. Oh, nous sommes dans un problème na e. A bombaté. Soko bombi, ça veut dire que yo moko michumo libulu. Soko za likamu na yo loba. Naza prêt. Naza prêt ngai mwana kasa Nzambe. Naza prêt à la minute oyo. Merci Seigneur. Maman Nzambe zo sanga ya mini pona yo. Ça va problème na famille na yo. Boza ko mitungisa manaleki na bino moko ya mwasi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, le message. Malobeza la nzela mais direct bamon bami limisi. Merci. Maman. Zela non. Seigneur, on a ba révélation là yo la kisakangai mwana kasi na yo.
Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Yaya na ngai ayaki ko bakisa, ayaki ko longola te. Nga pe na yeka ko bakisa, eta ngai mwana kasi na yo. Famille royaume. Merci Seigneur. Maman lelo kaka. Il faut y aller qui na lelo na ndako. Na ebisu nzambe na ko sala. Na ebisu yo. Na yanga leki na ka lelo. Na ebisu yo lelo kaka faut y aller qui na yo. Ça va papa na mo leki na mo na te papa na luka pe na muto. Ça la calme aussi. Aussi de la solution maman, aussi de la solution. Aussi de la solution. Nzambe na ko sala. Ngai na nzambe na kasa nzambe famille royaume. Oyoki. Mokili oyo ese ya biso. Papa eso pe na omona. Na ebisu ya komona. Wana ese loka mukie wana. Eza lokola aza bipoti na miso. Akomona. Oyoki. Bande konazo ebisa bino bobongola mitema. Nzambe asoya. Kala mingi te. Okomona ba miracle. Papa, okomona ba miracle. Boutique na oyo. Ekotondisa mala ba biloko. Nazoloba awa nzambe na ngai asoya. Banisho lisuba tambola twaki wapi ero sengeli ya kukata iloka bulamba abua mbisi sana suba misha abitso lela raisonner au pingai Jebesi Yaya Uza Azar Merci pour Bini. Oh, yani sabanda kendaki. yango nazoloba te des fois akendaki ti air oyo tozoyi bakokaka posona Bien. oyoki molunge na ndako Yaona na bimi na nga yaya. yaya naonisha avandaka te kaninga alakaki awa ndimi akisi yo wapi nayebi te Ayebisi nga ke wenze meti siko pe na oyeba te. nisha nde omoni ngai anse boga papa na nadege babiloko nde sikoyo epesanga misha nde bitambola nde sikoyo esalaka avandaka te kobima kokende soki wapi nayebi te soki akoma so ndeni Yaya na ebisa biloko pe na uti. nisha yoka omoni Ukatanga na utesa te nga nazokata yo te me nazoyebisa yo yoka nayebisa Osala yo bwendeni yoka na ngamu kote. te yoka nanu nga nayebisa omoni toza awa misato ye aza na problème ya miso yo nde ifo raisonnaka ke soki okei ozongaka avant mpo na kolamba bandi obimaki banda ntongo ozoyelanga na bapression oyoki nini eza nini oyoki nini Na uti wenze. Na osomba ka biloko boye na moni prophète mo boye. Prophète yana lobi aza mwana kasa nzambe. Aza pena royaume esika pena royaume evanda. Atelemi sa bakoka. Alobi sa baba moni sa baveugle. Alobi kaka lelo ya yamba mo pika ndana osomba. tika na ba prophétie wana ba pasteur oyo wapi Yana osomba ka biloko boye akutani ba pasteur oyo bateyaka na babisi to. Alobi pe ke osana leki no aveugle ya alobi na keno ka lelo no ka lelo. Apesi na adresse avant na kumba Fanda yo kutolanda kote na okena ye na okena. okende na ye na Non mais pas prophète. Non kene prophète na kene ka lelo. E muninga pela mona te do to tike ka. eza na bakokota na hôpital epongo na kinkoli bakosunga ye pa docteur na pongo akosunga ye okuta belgique so bapampamba yoki tala omoni soko okumba ye nakumba ye yo makambo eza elenge ntango ofanda kande ofandi Yenisha ancien buzi nanu nalobi ye pepepi na Canada lobaki atinda mbongo toluka ta pasteur ou bien ba kota sous les bengo to nani wana aske ko selisanga jusqu'au moni yo yebi baprofete wana yazoloba wana balukaka bafufu na bawenze kuna bakwanga banini oyo bilokota awa na moko tala siko okende bokende na bino ngana kokende te lokola olobi ke aza mwana kata nzambe ça va ça problème zwa ye tokende na ye mwana kata nzambe mama na ye siko nani mwana kata nzambe aza mwana kata nzambe lata mapapa Otia koto. Ibalanda ito makamne ezalaka elengi te na kompona te so endeni. Po anini eske ezalaka. Tozuli pe na mo na kuta na prophète ye moko abengi ngana.
eza na mwana mwasi moko oyo ozopesa ye mbongo mingi mwana mwasi wana akobloke vi na yo oza na vi molai te eloko nakoyebisa ofotika ye pasta wana baprojet wana babilo ya lokuta wana ozofentinga wana nga kutu merveille identité d'amour kutu chéri na ngai kutu baza wana napesaka ye bwa balara ye mpe apesanga mere na ye kutu aza posé papa na ye kutu calme na pale yokende obambanga babiloko ya papa foye kotiaka tembe te na makambo ya nzambe kotiaka tembe te na makambo ya nzambe ngai aza mwana nkasa biso toyelima baveugle ngai nazali mwana nkasa nzambe kutanaki na banisha soki ndengeni yaya koloba bongo tozala boye mpo ya nini foza makambo aloba mpenza ya solo oyo makambo yo tondima te makambo toyoza boye ndeni oyo naosepana makambo biso toyelima aza mwana kasa nzambe yaya oyo aza mpenza prophète ya solo solo na mambo oyeli te makambo prophète alobaki yayeba ndeni biso toza na veugle na kati ya ndako aloba makambo ya solo nano kopesa basi mwa te napona kopone ete fale mpa kutoya na ye makambo ezakele mama kimia na nzambe ezala na bino amen papa kimia na nzambe ezala na bino konyata makolo na bino bonyesi na kati na esika oyo amen bozali déjà guéri amen bao batya tembe mpe bamona yango amen mama namoni ndeko na yo nzambe azolakisa ngai ya minene ndenge boye na ye awa solution ezozwama me nakosenga na bino tozali na 3 prières oyo tozalaka na yango tozali na prière ya vibration na prière ya sonnerie mais yesu faut tosalela prière à silencer merci seigneur il faut prière à silencer et osenga siko fo botika ye awa asa tozosalela prière pendant 3 jours faut prière ya silencer en tout cas okomona naza kondima oncle na ngai akolakisa ye akomona ye nisha nde osiko meminga na mwana ekomi soma ba 3 jours nga yebika ba pasteur penja oya normal penja babeta tic tac donc ce pende na mona ba Jésus batamo boso asimbika bwa mwami so ba 3 jours ngala na kaisa neta koza atamo elo mobo neta atamo protocole fala sele doza kona prière a combat yonde oza kona na 3 jours wa oyo ezosenga docteur epongo na hôpital epongo na Kikonde na Marana bakozwa solution likambo eza makambo basala nzambe oza makambo docteur ai wana nazoyeba te tika ye kaka le pasteur alobi totika ye na 3 jours nakoyebisa yo eloko moko papa papa tikala kaka kolanda ye te papa tala nde ngai kolanda ye te yana biso ozalika makambo elengi te bongo lokola olobi ke aza prière a combat papa tikala na yo obikisa ndeko na yo papa amen amen naza kondima naza posa leki na nga bika bayekoli na ye amen ntango akendaki koprie na ngomba atikaki bayekoli na ye ntango azongi boye akuti bango balali azongi akeyaki prie aye soki okuta bango so balali amen mama nayebisi yo mwana na bino azomona papa yango nandi toza yango posa papa mona papa tobundi na hôpital kolanda ya te solution eza te basala opération misu combien solution eza te ezaka makambo basala nzambe oza makambo basala nzambe eza pasteur naza na kontima papa kobika pasteur nani ngai nazali mwana nkasi ya nzambe bongo mama na yo nani ye makambo asala oyo makambo osala yango yaya mo tokoyeba kaka te aposa oyeba muta charisme ngani na biso batenga tala ngane papa kolanda ete makambo ndeka bon papa ngayo na ye afeke ye yo papa tikala ngane na boye na muta danse nga na banga te biso banga bon miti noir na minute oyo ozomona ya miracle nayebi ke oncle na ngai merci seigneur azo révélé ngai yozomona Jésus to telema to bonje telema Jésus nazo transférer yo eza moment de transfération pesa na nzete o faut carrière nango ici là nzete o na tina nango te nzete wana il faut longwa yo il faut obanda ko mona faut tia kondima na yo amen pasteur olandi ngai amen ozali mwasi kitoko yo faut mona eza ya minene oyo nzambe azobongisa mpo na yo amen pasteur zala concentré omoni na makambo ya prière oyo yo surtout mosali na nzambe soki azosala yo faut komitika kaka
oyoki ngai otiaka tembe te soki oyo nyonso tu prière oyo naosalela yo eza na prière ndenge ezalaka esprit ekimaka ekobanda mpe na motu ebandi kokiteki na nzoto ta mosu eki na lipeka ta mosu ekita na lokolo sikoyo ngai mosala nange eza kolanda esprit wana mpona kokanga yango kobenga na yango ocomprendre na minute oyo sikoyo esprit wana eza na miso oyoki sala concentré. Oh éternel Dieu, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Miss Oyemona, sors. 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 Amen, pasteur. Sors. Et qui m'y côtoie? Oh Seigneur. Oh, qui m'y côtoie? Ici, on va transférer. Il faut là là-bas. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh Seigneur. Sors. Sors. Olobi ni papa? Ah, na tuni soki ozokota awa. Nazokota awa. Ah, bon. Awa nde pa pasteur. Prophète. Prophète en. Bango ya suwa pasteur bangandika ba prophète kaka. Bon. Ba prophète ma. Naza na leki na ngai aza na kati awa. Asali déjà 2 jours awa. Yango na ye pona visiter. Aza un problème à miso aza. Ngai pe na ye awa. Nakutanaki na prophète oza prophète ya malamu komo na ye mwana kasi ya Nzambe nakutaki na kati ya Wenze naza pa na monaki ye sikoyo na osomba pe biloko na Wenze ndi azoyebisa ngai ke Chanette nanga na lati ebalukaka nini nguma yango nde bisa vi na ngai telefone na ngai ekota na monde ya ténèbre apesa ngai 2 jours nalinga na boule net kama pasteur mobo ya bien wa ba pasteur anzala Chanette na chombe tikale pana. Bongo chombe yibani. Chanette. Ya mone banguma. Ah mais tokota na. C'est on dit makala prophète. Ya nesko na ndengo lobinga ba chombo ba Chanette ba ya on dit matete. Yo so di makala te. Te kundi matin. Zo di matin pon. Bon monika ndinga lobi mamba ba chombo men ndinga mabeki. Ba prophète ya mikolo ba chombo ba Chanette na ba fouzi bon. Na éviter on sait jamais surtout tali la main. Tala na lobi boye papa. Frère na ngai. Oza mwana na botiyo. Mais lubala. Prophète wala ifo kondima ye. Ah bon mais ngana ndima yeso ile kinanga bitu. Ngana ndimi. Bon kondima udini asali ngani. Papa wana prophète wana tango ye azui téléphone na ngai na Chanette na nga depuis ngana zongi ndako tango yo zala ka bisa yake na zonga après 2 jours na 2 jours na moni ba Evre Nzambe mais ba Evre pas quoi ngana no moko na banaki osenye makila ozoyoka bon tokindikaka mais tokindikaka ngai moko na zwaki osimba mbongo te na tekaka mabanga bakayasi bana kikole bayebi yango kayasi nanga natali kaka boye na mona 4 pouces 10 pouces na kuta ba chance mususu yaka na batana ngwana ya ba telefone nanga nazotikela ye même Chanette natikela ye naza na dim na ngai awa na $100 fona seme yango mais $100 na 100 na replace
Mais, t'as la dégâts, prophète. Yo, petit, tala, yo, y'a là qui m'a mabonné. Papa. Ok, on s'en fiche, moi c'est dans ma bonne délit. Oh, il y a obtenu nini à sa petite nini. Prophète, papa. Prophète, mais, on m'a dit, t'as la bateau, oh, il y a qui est la bonne. On m'a dit, t'as la moto, fait ce que ma chaîne, fais ta wap téléphone à mère. Wap téléphone à mère. Oui, escroc. Tala. Zalana wana. Pourquoi c'est le bazar? Mettez-moi, Asani Oni. Papa, bisinga opesanga auction. Auction. Na mbebo. Bisu, yanga bisinga na lala, nga binali na ebite. Asani Oni. Accouché yo. Hein? Anungola ki bilamba nyoso. Hein? Mais yo quoi c'est le bazar? Anungola ki bilamba nyoso.